Bouyei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pack. Mbote na bino balandi nyonso ya bosolo na politique officielle. Misra Lingala ya Tongo ya lelo ebandi. Nouveau départ pour la 3e année ya bosolo na politique. Merci pour la confiance, la fidélité au vous accordé particulièrement dans cette grande équipe ya bosolo na politique officielle. Na yebi ki bozali partout à travers le monde, vous en a Bunia, na Beni, na Butembo, na Masisi, bozola na biso na Kanluka, na Jamaïque, na Pesibino Mbote, bato bazana Bumbu na Selemba, ou partout à travers le monde na Isiro, na Pesibino Mbote, bozola na biso na Durba, to Pesibino Pembote, bato bazali banda ya mboka na États-Unis, na Californie, na Jeffersonville, Indianapolis, na Pesibino Mbote, bato bazana Canada, na Londres, na Zurich, na Pesibino Mbote. Nazoli ki ete lelo na Tongo, tokoleksa bangonga malamu. 3e année, ezali mobuya sikao bisoto bandi. Joyeux anniversaire, oyo bo souhaitaki na bosolo na politique depuis le vendredi 18. Merci na bino pour boza des milliers de Congolais, ba o ba komeli biso, ba oyo ba bengi biso, motema na ngai, na ya bandeko nyonso basalaka na bosolo na politique. Je cite ici précieux Mouyoko. Biso nyonso toza na esengo makasi koyebete bolingi biso nzambe apambola bino mingi to fetaki vendredi, ça c'est effectif. Tozalaki na Lapina, to vandaki na moi 87 à 88 personnes, ezalaki ko vanda moi lisanga penza ya muke. Fête ya munene kozala le 31 octobre, to kosala yango na 500 personnes et kozala na ntsele pona ko participer, ezala ngo très facile, bato ba kofuta $20 ya pamba. Na kati ya $20 wana bakopesa yo polo oyo ko permettre yo lata polo wana ya mibale bus oyo yo komata aller retour ya transport na yo ezaka na kati ya $20. Troisième eza kolia okolia kaka na mbongo wana eloko yo kosomba ezaka na masanga na yo ya komela mais transport elamba okolata biso no toza na uniforme na transport na yo elera aller retour na kolia na yo nyonso kozala na charge kaka na $20 oyo yo okopesa. Vous avez besoin de 500 personnes. Vous avez besoin de la facilité, mais vous avez gérer 500 personnes. Numéro de téléphone est Ali. Beaucoup de gens déjà dans le bureau dès la semaine prochaine pour nous banda déjà parce que nous avons les premiers. Donc les premiers de octobre 20 et bandi. Il y a côté ka babiye wana kaka 500 personnes. Ba koya ko fêter na bosolo ba surprise ya ndenge na ndenge. Eloko koloba kutu ezalité. Merci na batunyo sobayaki président Kasonga Chilunde. Jean-Marie Kassamba, président UNC provincial à Zan Académie, à Sexuizaki, honorable Ntingi Pouloulou, Christelle Vouanga, Monanité, Zachary Bababaswe, honorable Raphaël Kibuka, Dos Ndombasi, Serge Ouelo, maître Gabel Oulendou, Daniel Molanté, Bapé Okimagi, Eliezer Taboué, merci. Lisa Nembalemba, honorable Papa Molière, Patrick Mouyato, Monagete, Denis Sessangato, Moniete, Patrick Adiata, Ayaki, merci, Boom Crash, Dr Jacques Sami Kidimbu, tous les amis journalistes, Christian Bossembe, Peter Tiani, Ya Sylvie Bongo, Pati Ambroise Edmo Izuba, Yves Bouya, Jean-Henri Koumande, Chibé Omonanité, Aïcha Okokopero Louara, Joël Kadendanga, Dionit Kaninda, Jean-Pierre Kaimbo, Monanité, Bibi Kapinga, Dou Jésus, Louis France, Eric Chikoum, Monanité, Jumpe, Laurette Mandala, Saï Fiston, Azalaki Plaswana, Bomonipe Jean Goubala, Azalaki Bato Andenge Nandenge, Nayoki et Sengo. Même Abed Achou, Abed Achou. Yé pas Azalaki na pesi mbote. Merci Nandenge Boyaki ko honoré biso. Pasteur Lifoko du ciel, c'est lui qui avait même
fait l'ouverture, il y a cérémonie, on a salle, il y a une prière, Borolanda prière, il y a pasteur Lifokozaki Malam. Alors, Lélo Natongo, l'actualité oblige, parce que c'est Ngelito Solo là, Ndenge Makambuza, Kotambola Namboka, Nazoli qui est na 2000, na départ où il y a Sikato Sali, Nzamba Kosonga Biso Makambo Kolega Malam. Tozaba tozana bolembu, peut-être totambola ki malamu te, bo sepela ki te, bolimbisa biso, même na langage, même na manière à comprendre. Mais nazo la cabine que na troisième année, to komeka ko corriger sous erreur moi mingi. Hein, bo bonde la pona biso, bo soutenir biso, place bo moni ke to bungi, bo beta biso. Ata mwana baboti na césarienne, ba beta ka men esprit a ko buma ete, ba beta ka ipo ba bongisa e. Donc, bo bongisa biso, bo sala musala na po lobby, musala ne ko mapenza, lo lenge to lo banga musala mo bongi be, tozo likiete, to ko ma likambo wana. Naza mukanda mokwawa ya caucus ya ba député à Kinshasa ba communiquer contre Mike Mukebai. Attaquer Mukebai. Na déclaration là-bas. Naza otangela bino communiquer wana TV za radio te. Nazo ya na Bunia, c'est confirmé le voyage de Bunia, je serai à Bunia dans 3 semaines si Dieu nous prête vie. Sauf imprévu, na kozala na Bunia dans 3 semaines. Na kokoma na Bunia pour na kotala d'abord problème d'insécurité. Bandeko bazawa na bazo zela biso motema ya kofungwama. Baza bandeko nanga na moni mutu ba komelinga bindeko ba biso abenga biko kende Bunia te insécurité zali. Mais bao bazo vanda kuna baza ba congolais lokola ngai. Nazo bangaliwa te soki nzambe ayebaki ke na Bunia nde na kozongisa molimo je mourrai par là. Mais soki na économie ya nzambe nanu ekomaki te Branham alobi l'ange de l'Éternel se mettra au milieu pour empêcher la mort. Donc, mon temps avant Liwa Kozalate, je serai à Bunia dans les jours qui suivent. Je vais vous lire d'abord le communiqué au caucus. Il y a des députés nationaux élus de Kinshasa commis contre Mike Mukebai. Le caucus des députés nationaux de la ville-province de Kinshasa a suivi avec regret dans le média locaux les propos diffamatoires tenus par les députés provinciaux Mike Mukebai Nkoso à l'endroit de ses membres et de son président, l'honorable Godard Motemona. Pour rappel, Monsieur Mukebai Nkoso, député provincial, soutient sans rire dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux que le caucus des députés nationaux de Kinshasa rencontre les responsables politiques pour demander de l'argent et qu'à l'occasion d'une réunion avec le vice-gouverneur Mbungu Mbungu Neron, une bagarre autour du partage d'argent a eu lieu entre les députés nationaux Daniel Safou Bouchimouni et le député national Godard Motemona, président du caucus. Le caucus dément formellement cette fausse information dénuée de tout fondement sérieux. Il est important de souligner que les caucus sont des structures reconnues par l'Assemblée nationale. Les élus de toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo s'y retrouvent aux fins de constituer de véritables lobbies avec comme vocation d'assurer la défense des intérêts de la collectivité et porter les plaidoyers sur les interventions des décideurs en faveur de la population. C'est uniquement et absolument dans ces cadres que s'inscrivent les actions du caucus des députés nationaux de Kinshasa dont les membres tiennent aussi à leur d'unité. De ce qui précède et considérant le propos démenti comme infractionnel dans notre législation pénale, les caucus se réservent désormais les droits de saisir les instances judiciaires aux fins de faire établir leurs responsabilités. Enfin, le caucus invite la population quinoise à la vigilance et à la lucidité face à la flambée d'antivaleurs auxquelles ça donne consciemment ou inconsciemment certains gens. Pour le caucus des députés nationaux élus de Kinshasa, l'honorable Samuel Mbemba a signé ce document en tant que porte-parole. Aza invité na biso lelo na tongo. Honorable Mbotenayo. Mbote mingi ndeko sango, mbote na balandi nyonso ya bosolo na politique, mbote na bato baponaki biso lokola ba députés nationaux, mais awa na kati ya ville province ya Kinshasa. Ozali élu, il y a Lukunga, mais base naturelle, selon ma information, tozala ngo ezali Kaluka. Kaluka oyo
ezalaka ya Martin Fayulu atiango na poche pour moto akoyi ko contester Martin Fayulu na Kaluka zalite eza fief à opposition mais lelo na ba elle ya cash nanani Martin Fayulu ezali fief naturel ya ye na niveau ya Kaluka oza moto ya Lamuka oza moto ya cash ou bien oza moto ya FCC olobi bosolo ndeko nazali moponami awa na Kinshasa na Lukunga en particulier na Kanluka otangi moponami Martin Fayulu ezali pe solo azali moponami na Lukunga na komi kokisana yete pona nini azalaki non seulement candidat président de la République mais lisusu candidat député national. Différence entre Ngana et Ezali et Belé. Azali Yaya, Azalaki candidat na niveau na likolo, li sous différence mususu Ezali que tango aponami lokola député national na Lukunga oyaye ba voix azui yango ba place Belé koleka. Omoni akoya ko ba voix mususu na Barumbu, mususu na Kitambo, ba place Belé pas comme élu. Siko ngai particularité na ngai Ezali nazali mwana ya Kanluka. Papa nanga mutakumbi 80% ya ba famille evandi na Kanluka na Kinshasa. Tango alongwe armée, a sali société à transport ya kokumba kabiloko bandundu Kinshasa, alors akumba ki 80% ya ba famille o evandi na Kanluka, na Malweka, na Masina, na Ngiringiri Kimbanseke et partout yemoko aye ko s'installer na Kanluka. Kosilisa nanga ba classe nanga ya droit na Belgique na zongi Kinshasa depuis 10 ans maintenant nazo salisa kaka batoyo ndenge papa nanga zala ko salisa bango elingo lobanini nga nazali député national mais élu ya Kanluka donc lelo na kolobate que député national mususu Tony Mwaba Eliezer Tambwe Bernard Kayumba, Solange Masumbuko, bazaba élu à Lukunga, bazaba élu à Lukunga. Moutomo pas goza la zoki kamo voix na yemoko na Kanluka, mais l'unique député national ya Kanluka ezanga. Na kosi sali kamo pona koloba boye que lelo ndenge to zabwe. Kanluka pekisa mite. Moutomo sa koloba kayaka na Kanluka, mais Kanluka mobimba na simananga tolobi vendeur d'illusion moko koya le soute c'est-à-dire muta koloba mso le kuta alors ça le côté azalita si yo mondo zoko sabana Kaluka lingi bato mso ba kokosa ba ngoto me yo zoko sabana en interne Kaluka on est enclavé ti le loti Kaluka on est dans le village Kaluka ngana tamboli na Kaluka na yebi o babenga la d'état j'ai étudié à l'époque la tenue de la Gombe banzela mso biso to bandeko zongela ezaki nzela ko côté la Jamaïque cimetière wana koti okatisi mai po ya ko bimati banda donc na yebi Kaluka malamu soko za na Kanluka koloba teke na za na kati ya capitale nzela ezalité soko tali ba construction na Kanluka chambre froide na monene zate oyo ko vanda pelo lobi chambre froide yango stade ya Bale na Kanluka ezalaka te tango zo beta to lo za député ya Kanluka nini yo memi na Kanluka. Merci mingi ndeko na pesio d'abord félicitations parce que aux journalistes aux landa koyeba makambo zo le kamboka na biso au brosser tableau à Kanluka. Kanluka ba papa na biso bazui yango na 1960 bazalaki na parti politique moko mbona ngo ezalaki Luka elaki niveau moko na abako mais tango mindela babandi kotika pouvoir batali et pas ba papa na biso na mutazaki na niveau akende loka ba kasavu balumumba bazalaki azalaki te bango balobi bobo pesa biso mabele nde bazui Kanluka malheureusement quartier ezana katikati ya capitale lelo depuis 1960 Tibo et Ozoloba, maï ezalité, courant ezalité, et ça fait 10 ans, pire encore, ça fait 10 ans, bah ma pangu o ezal le long, il y a route principale et côté Kanluka. Bah exproprié qui yango, c'est-à-dire, bah kataki yango babil l'état lobby, tozo katabino ma pangu, to sa la nzela, pour efungo la Kanluka, et désenclaver Kanluka, pour ekota tobi magalisu na nzela à Selembao. Ça fait 10 ans. Nzela on est à 2 km pamba. Comme moi 500 mètres, Salama, stop, et Sili. C'est-à-dire, aux en a raison, bah pas ces alliés. Ngaï Samuel, Mbemba, batakan luka benga nga mingi Samuel Tanda, pour tande des akomba papa nanga, na sali nini, na sali boe. Tango, na zongi, na Kinshasa, ça fait 10 ans, na organisé le bosso ba jeune, na association.
Fondation Samuel Tanda. Tu organiser ba église nyo sezu mikanda. Lelo tozolo banayo semaine kaka oyo to uti ko silis. Na memaki présidente de l'Assemblée nationale na Kanluka. Pour depuis na komi député, chaque fois na soka micro na Assemblée nationale, na lobaka kaka makambo ya Kanluka. Présidente ayokaki. Alobi na kende na komona Kanluka na député lobaka liboso ya présidente de l'Assemblée nationale. Boyoka, boyebisa gouvernement, boyebisa bakonzi boy. Alors, exploit nga na sali zali na memi parlement, na memi présidente de l'Assemblée nationale et tina Kanluka. Lelo tozali kolobawa madame Janine Mabunda ayebisi Kanluka alobi ngai na bino tokotala ensemble babiloko oyo ezali kozanga epai na bino na Kanluka po bozana kati ya capitale toyebisa bakonzi baya pe kotala pasi na bino nasali musala nanga ya molobeli yango wana tina Kanluka evotaki. Très bien, on va évoluer boza ebele oyebi mboko oyo nga na ebite soto osuka na rotuna nano RTNC ezaka parti politique to ezalaka chaîne nationale ya télévision. Wana eza question naza kotuna. Po nazoyeba te soki RTNC eza pena chaîne nationale to ezali parti politique nazoyeba te. Nalobi eloko te me nazoyeba te. Lobi na bosolo tokoyamba Denis Lesi. Denis Lesi yo lobi ke omoni na prophétie que Joseph Kabila azongi président na 2023. Ngai pe na loti, ngai na loti. Na loti na butu ke Kabila abeli makasi akondi Kabila ke koluka Fayulu azosenga Fayulu memenanga pande kono Tshisekedi akanga ngai te. Na moni yango na butu na sutuki po ba 4 ndoto. Eza ndoto na ebite so ekokisa, meza ndoto. Lobi Denis Lesi pièce contre pièce, lobi na yo awo. Oya koyebisa ngai par quel mécanisme Kabila kozonga na 2023 alors que professeur Mbata lobaki po Kabila zonga il faut akufa lokola Lazare azongi na bomoi a changer combo ne Kabila ko postuler mais yo lobi omoni yango na ndoto soki na prophétie nga na ko limiter nzambe te mais lobi faut prouver biso prophétie awa na ba détail ngai pe soki na continuer ndoto na ngai et que ndoto mususu ye pona soka ika koto yo Fayulu azotuna yo lingi nini Fayulu azoto yo makambo sala ngai à partir de ndoto bona sutuki mais soki yo continuer na koloba ndoto wana lobi avant qu'on reprenne parce que bino bozala likita ya ba député o ba ko benga ba coopérant eza moi vérité mais funa ibisa et ko sala pe moi passe caucus ya ba député à Kinshasa ba ko ba ko benga bino ba coopérant bokoma ko bula botambola kana bandako botambolaka epa ya bakonzi po bo rançonner ba mombongo vrai ou faux tozozonga siko. On va d'abord suivre un extrait anniversaire ndenge zalaki po kitsa moi la nanano et puis toza kozonga to kita siko ngana honorable na betoka ba pla po moya ko mission ezate na betoka bu portant to si c'est mission na betoka moi mbango lo ba penza toza non attend en image et puis on se retrouve après botala ndenge anniversaire ezalaki. Wow, fabuleux! Ah ouais. Salut! Officier de permanence. Avec honneur. C'est des vrais qui sont
Merci beaucoup. Moi, je suis là, je vous reçois. Comment? Ça va? Bien? Et puis je reviens. Oui. Sans son excellence. Un politique qui mène avec un genre particulier, avec un présent. La prière. Notre hymne national et international. Avec nos têtes inclinées vers la poussière de la terre, d'où tu nous avais tirés sans de respect et de révérence en ta parole, parce que c'est toi qui as organisé et qui as rendu possible cet événement. Seigneur, comme le nom de l'émission l'indique, Bossolo, et Bossolo en français c'est la vérité, et qui est mieux placé pour parler de la vérité si ce n'est toi? Parce que la Bible déclare que tu es le chemin, la vie et la vérité. Et le monde se meurt aujourd'hui parce qu'il y a eu un mensonge dans le jardin d'Éden. Alors tu as fait de ton fils un soldat de la vérité. Nous te prions que tu le bénisses. Parce que le diable n'aime pas la vérité. Le diable attaque le livre de Genèse et les livres de Révélation d'Apocalypse. Parce qu'on parle de comment il vient dans le monde et de comment il sera détruit par l'épée de la parole de Dieu. C'est pourquoi tous ceux-là qui sont partisans de vérité, depuis tout le temps, ils ont toujours été maltraités. Mais garde ton fils. Seigneur, merci pour ces 2 ans. Nous te disons merci. Bénis, Seigneur, ton fils. Donne-lui encore de l'inspiration. Bénis tous ceux qui travaillent avec lui. Et que tout soit pour ta seule gloire, alors que nous ouvrons cette cérémonie. Dans le précieux nom, le nom infaillible de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous les demandons ainsi, que tout le monde dise Amen. Bon, je voulais juste te dire quelque chose. Cette aventure a commencé. Un jour, j'étais à l'hôtel ici à Léon. Israël était venu me voir, il dit, pasteur, regarde mon projet, voilà. Et je lui ai dit, à genoux, toi, nous allons prier. C'est ça aussi l'un des secrets. Et nous avons prié, mais je lui avais dit, n'oublie pas d'où tu viens. La petite fleur. Ne m'abandonne pas, ne me laisse pas. Et c'est ce que tu essaies de faire par la grâce de Dieu. Voilà un peu le secret. Que Dieu te bénisse richement. Nous sommes là pour prier pour toi. Que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup. Monsieur le Président, vous avez la parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir confrères et consoeurs. Et aussi les invités de Bossolo Politique. Il y a 2 ans, lorsque j'ai été plébiscité à la tête de l'Union nationale de la presse du Congo, j'ai axé ma politique sur la jeunesse. J'ai incité, j'ai formé, j'ai mobilisé tous les jeunes à s'organiser afin qu'ils puissent bien travailler et dans le respect des textes de la presse congolaise. Et j'ai toujours dit que la sécurité du journaliste, c'est avant tout le journaliste lui-même. Lorsqu'il écrit, lorsqu'il parle,
en tenant compte du code d'éthique et de déontologie. Il a 90% de chances d'être sécurisé par lui-même. Le reste aurait pu être balayé sans problème. Bossolo na politique, en 2 ans, a fait une percée spectaculaire. Ceux qui ne savaient pas ce que c'est que cette émission, tout le monde s'est rué sur Bossolo na politique, au point que la plupart d'autres émissions, même les émissions des médias traditionnels, ont été effacées. Et pour cette raison, je félicite notre ami Israël et lui demande de faire un progrès pour aller de l'avant. Dans cet esprit, je lui offre un petit cadeau qui représente la carte de la République démocratique du Congo pour symboliser le fait que 2 ans après, il faut que Bossolo na politique nage sur tout le territoire national. Non seulement nager, mais alors en gardant notre amitié, notre solidarité en tant que journaliste. Nous applaudissons très très fort pour ce geste pendant que le président de l'UNPC, Assomna Chiloudé, remet ce trophée à Bossolo na politique, à toute l'équipe de photographes. Vous avez fait votre boulot, merci beaucoup. Voilà, c'est ça aussi la... Bien, merci beaucoup. Dieu m'a donné un petit don. C'est un petit don, mais il a donné une grande équipe. Il y a Bilenge Nyonso Balingenga, Précieux Mouyoko, Nzapongo Joël, Maître Régine Poyi, il y a Ordi Bamba, il y a Mariam Kouetoukudila, il y a Maman Ange, il y a aussi Ordi Mobala, il y a aussi Platini, Félix Kalamba, Guérik Mpandama, di Bangonde Bilenge ou Bavandi, Bazako Chama Boko. Bangonde Bazo travaille, Koutouming Koleganangai. Alors, Ndeko Samuel Mbemba. Bino caucus ya ba député ya Kinshasa. Lisanga na bino na caucus. Likanisa ko koma caucus na yebi kiza reconnu na Mobeko. Mosala na bino ezani parce que depuis bobandi ko tambola. Na ko yeba quels sont les documents. Il y a plaidoirie oyo bino déjà bo proposer, to bo déposer partout oyo bino boleka. Boleka pa ne Rombungu, boleka na Régie des eaux, boleka na Molendo Sakombi. Na bisika ndenge na ndenge oyo bisangai ba document nini auto plaidoyer bino si botie bobite biso to na document eloko to yeko tika yango partout bino botambola. Merci mingi. Caucus ya ba députés nationaux ya ville province à Kinshasa ils ont fonctionné lokola ndenge ba caucus ya ba province nyonso et salaka pona bato ba yebi yango te caucus ezaboye okoki kozala na parti politique na yo à partir du moment où circonscription ya élection na yo ezali na kati ya province moko soki maponami esi esili ba député nyonso baponami na province moko wana bakutanaka na eloko babengi caucus. Alors caucus eza ko fonctionner lokola groupe moko ya lobbying, c'est-à-dire mosala na biso ezali ko appuyer bakonzi oyo bazokanisa makambo ya malamu pona province oyo esika bozalaki élu. Pona biso Kinshasa eza pe ndenge moko. Ndenge moko lisusu likambo tomoni bien te. Tokoko kende kokutana na mokonzi azotambusa secteur wana. Koyebisa ye biso baponami ya province oyo zali. Toyinde biso ke sika boye tala malamu. Alors banda ki musana na biso tosali tokuta na bakonzi ba responsable politique ebele tosali ba plaidoyer ebele o pe bimisi ba résultat. Na kopesa exemple ya liboso. Tango Izam et Kangamaki grève esalamaki pendant à peu près 4 à 5 mois. Caucus ya Kinshasa et délégué qui honorable Samuel Mbemba pour naza porte-parole ya caucus. Kende tala likamuni ezoleka kuna na kendaki
na solo la ki na sala ki réunion na ba professeur ba talisi nga ba problème ezala ki nini na zongi na ngambo gouvernement na talisi problème ezala et c'était à l'époque où président à république ou présidence à république interdisait qui ko toucher les sous na niveau ya administration tout ça alors que kuna bango problème ezala bazale ko futama bien mais problème na bango ezala ki awa biso ba professeur na DG tozo kanate donc il fallait que solution et où tu as la présidence qui t'a pas premier ministre tu n'es pas un ministre et enseignement supérieur et universitaire. Problème on a non seulement résolu en temps utile, bah cours et zongaki naizam grève et silaki. Tango ba sinistré il y a novembre bah qui problème. Au mona kibiso to kendeki to kutana gina premier ministre. To solo linaye. À la kibiso que akosala o esengeli po bande konaso ba kufaki ba kundama bien. Mais seulement parce que tout le monde a dit retard il y a une semaine ou deux. Tu as dit que le ministre Oyo et Sengela Kasa Moussalawan, Steve Mbikai. Tu as solution P et Bimaki. Les lots, tu as un exemple par le camp Luka. Quand Luka passe à Maï, passe à courant, passe à Makambwebele. Au Kanisinga en tant que député national, na cadre à Caucus. Caucus est plaidaki. Avant que Bakonzi a régi des eaux. Bayako sala namozindo président de l'Assemblée nationale aye kotia mai wana nyo seza musala ya caucus et nyo lo bato silicité chaque fois to komona que likambo moko ezosenga to attirer attention il y a décideurs politiques moko to ko sala yango ndenge ba caucus ya ba province wana tangi ba biloko bo sala mais ba place so bazo reprocher bino bokenda pa molendo sako mikulukani bon. Personnellement, na zalaki na rendez-vous en athée. Mais maman sano bakendaka, ba collègue na. Ba collègue nangai en tant que caucus. Bakende kokutane ko sur la makambo etali ministère sectoriel o yazo diriger. Non, ils allaka wana tena na raison, na kopeso ba raison. Wana possible, wana ba raison te. Bakendaka pona dossier ya cimetière ngiringi. OK. Bakendaka parce que cimetière wana ezana bato moko ba somba yango za ba dossier za milai. Ba député, je cite ici Jean-Marie Lukulasi. Naza kotanga ba député lokola ba Daniel Safu. Na kotanga ba député ndenge na ndenge. Ba kenda komona molendo. Malheureusement yo zaka na kati loko ate. Faut lukoyi ba raison. Parce que so bango bazala ki na ngana expliquer bango ba raison bango ba kendela pa molendo sakon. So ito longwe plateau. Bokenda ka pa eteni. S'il vous plaît. Nazala biloko na kopesa yo. Bokenda pa eteni. Bino kokusa ba député. Bobo sali musala na bino boke pa eteni longondo po bosenga ye akotsa bino na kipa riposte. Est-ce que ça moussa bino ba député pourquoi tu n'as pas réponse? Merci mingi na répondre yo na kanisi esengeli ko sala la part des choses au moins lokwa to za ba député boy lobi na tongo misat bakoko la muka ba lobi en dehors ya caucus to koki pe ko créer comme groupe na biso moko boy ba créer eloko na bango toujours pour na ko sala musala oyo ya ki député Nathan bango bazana ba député. Je pense que collègue nanga Jean-Marie Lukulasi azape na groupe moko ba bengaga dynamique des députés. Alors dynamique des députés pesa musa nango o esalaka. Kozwa dynamique ko tia yango caucusité. Au monde na lobi ke naeba kité mokoloni ni visite on esalemaki. Mais tozonga nanu to ba bien. Oya eteni ndebo kendaka bino nyonso. Oui. Ndako senga bakotsa bino na équipe à riposte. Moi makambo eteni a souffrir lelo linga olata bino. Liloba moko ya muke. Na kanisi to loba ke loko moko. Même soki Jean-Marie Lukulasi na groupe moko bakende ko kutana ministre Molendo. Olobi likambo ya cimetière ya ngiringiri. Omoni que ezandeka na lobaki ezota la secteur au ministre wana azo diriger bango baza ba ponamea na Kinshasa bani baye ba kuna eloko ni salema likanisi na biso ezali nini mais j'insiste pour na koloba que place au caucus ezo agir ezali place au ba groupe ya baninga misatu mibale bazo sala pe ezali mais batu ba mélanger kambala moko te alors ministre eteni na yebi que wana ezali caucus ndesala ki déplacement tango bandeko bakutanaki na ministre eteni ezalaki pona koyebisa eboye pandémie oyo tomoni yango déjà ndenge ezosala ravage ezalaki ne bandeli penza ya coronavirus tomoni ndenge ezosala ravage na mikili mosusu awa na biso tomoni déjà ke bodéclarer quelques cas ba mesure nini bozali kozwa
pour nous protéger la population à RDC à travers porte d'entrée à Mboka Oyo, Kinshasa et Biso Tozali ba élu. C'était ça la question principale. Informer Biso, gouvernement Azobonga Makosala Makambu, Ndengenin. Ministre Ayambaki Kokus très bien. A pesa ki ba réponse oyo koka ki na temps wana. Biso pe Kokus, to pesa ki ba idée. Ba idée wana, tant que ministre Asali Moussala na ba conseiller na ye, na ba expert, ya domaine ya santé, ne ba koma ki na niveau ya kosala ba proposition na président de la République oyo memaki biso tina état d'urgence. Voilà encore une fois moko ya misalo pourquoi chaque fois soki boke komona ba autorité ba ministre pourquoi na soka fois pesa bino mbongo ezaka nini boyokana bongo ezana mutu moko azaka chargé ya kozwa mbongo wana pourquoi on vous doit de l'argent alors que les députés ozo vivre mieux koleka bato ebele bao baza ba citoyen lambda pourquoi il faut ba pesa bino mbongo bato azomona ke bo créer COP na bino bino boza ba députés nationaux musala bino ezana étendu à territoire mobimba guerre ezana est pourquoi bino ba député ya bino ya Kinshasa boko sala ta déplacement na est te makamba ba port privé biso ba journaliste to komi lokola ba député bien que ngana ozala candidat j'étais jusqu'à Boma pour na makamba ba port privé et nous faisons des enquêtes du jour au jour mais musala bino tikali ka base et puis ba koki Cécilie musala bino ezomona na lisute boko minde ko tambola likamba Godard motemone bimia bino botobokeli mukebai likamba Godard motemone mais monani noir sur blanc selon mukebai par rapport à l'élément mukebai pesi biso alors c'est encore clair selon mukebai que effectivement bitumbe bundana ki na likambo mbongo parce que tu constates qu'à chaque fois ceux qui vont quelque part na souka selon les informations qu'on nous donne il me semble que bozo akambo beaucoup ça demande la liste avant et zalaka ke boye ça ba onde toya bo futa biso pas qu'est-ce qui se passe au juste pour musala bino toyo kangote merci mingi ndeko na ngai na kanisi eloko ya liboso to préciser awo ezali yo za journaliste oyebi yango mais peuple ayeba malamu que na mboka lokolo ya biso pour muta comme député national ezalaka lisikité il faut uta quand même quelque part alors boyebi banani baza ba député nationaux ba ponama kiawa na kati ya ville ya Kinshasa ce sont des hommes et des femmes respectables bato bele baza na parcours ya molai o ezaka akoki te ko bimana ndaku na ye lelo nazokena so na mutu wana po apesa ngai na simanonso toziko so na apesa nga ticket yango combien $100 $200 $1000 $2000 $3000 oyebi ke na vie otoza na Kinshasa tangu député nyo salamuka particularité ba député ya Kinshasa ezani tangu tolamuka na tongo nga nakutanga na porte ndaku nanga au minimum 15 personnes bato wana soki ba problème ba yenango mutu na mutu eza likolo ya $1000 c'est-à-dire que il faut même pour nous un transport, on peut promesse de résoudre quelques cas. Yomoko, il faut un minimum $500. Donc, kolobake batata responsable, maman responsable, bimako kende okuta na batu pona koza transport, ezali ko finga non seulement biso ba ponami, mais ezali ko finga basi na biso, bana na biso, na bato ba votaki biso. Ezali solote. Ezali maka mukeba ya lobaki ezali lukuta. Likambunde ko mukeba ya lobaki. Tumbande ezali lukuta mais mbongo bozwaki na bino bokabola ki bien. Likambunde ko mukeba ya lobaki na ina pesa précision boye. Ye na ndeko Daniel Safu bazali bandeko. Bauti na profession moko avamba koma ba ponami. Ba ninga ya kala. Voilà. Donc bauti na profession moko avamba koma ba ponami moko député provincial, moko député national. Soki dans eloko moko oyo bayokani te ponango. Bako ko kutana ndenge baza baninga ya kala ko solola ke ko jeter anathème na ba personne digne oyo baza même na kati ya makambo oyo bango bapotana ki nango te ezali lokuta Godard Motemona azanani azali président ya caucus ya ba députés nationaux ya ville ya Kinshasa Godard Motemona kombo wana ne fils que kombo wana Godard Motemona mukomso na tuna ke na bine mais pourquoi Godard Motemona oleka na gauche oleka na droite ayisinga beza comme moko commercial c'est-à-dire na futa ka batute po bayembanga mais batu parfois bakanisa ke soki na tie disque otekam c'est na ina lo baboy honneur na ezate ke po bayembaka mais honneur na ezali que azana parcours a exercer ba fonction ya likolo na mboka oyo donc aza mutute que vraiment bakoko bundana ndeko na ye Daniel Safu
pour na likambo etali mbongo. Donc na démentir formellement eloko wana ezali lokuta peuple na biso ayeba boye politique ezali monde ya ba élite au monde to uta na ba parti politique nga parti na ngai ezali parti na uta ezali CRD ya président Mbosso Kodi Mpwanga na kanisi na ba parti na biso toza déjà encadré pour toza la bateau yo bazali ko se respecter bazali ko respecter batu mususu pe biso pe to encadrer batu mususu politique ya goza la monde te que ya bassesse, c'est-à-dire mutala muki na tongo abilelo na kofinga mutu boye to na koyebisa mutu boye likambo pona sala base eza malamu te vraiment na pesi toli non seulement na ndeko mokebai omoni olobaki kokis et attaquer biso to na kimia toko ko sala pona ko attaquer ete mais tolingaki to démentir formellement eloko wana et koki ko sala matin na bato lokumu lokola biso boye et puis koloba kitotika ezala mokebai ezala bandeko musu tant toza politique toyeba que surtout tant au bengami élu député national ou provincial il faut ozala honorable incarnation à valeur honorable est bokendete. Merci beaucoup. D'abord tozo travailler pour na est kobanda awa mais kokende kuna eza excluté na kaniso soko tala ki ba image ya session passée c'est-à-dire oh ya mars na palais du peuple mbala moko na lekaki ngai nazwaki micro na palais du peuple na lobelaki likambo est na lobi chaque jour bato bazokufa kuna tozali na MONUSCO awa président Joseph Kabila en son temps alobaka déjà que tout le monde solo MONUSCO esalate parce que ezo ede biso penza kuna te bokende na bino pour mbongo communauté internationale ils ont dépensé pour na kofuta MONUSCO ezali mbongo esengeli ba militaire na biso bali ya basala musapo en définitive kaka bango bato basala musala parfois na est bato bakufi na village base moko ya MONUSCO ya pembeni président Antoine Félix Tshisekedi na tournaye tango asala ki tourner na Nations Unies alobaki même likambu mais de manière diplomatique yé pasengaki vraiment départ ya MONUSCO. Alors quand j'ai pris la parole na lobaki na lobi MONUSCO mbongo azosala wana akende ezala mbongo pour les militaires na biso. Donc en tant que balobi ya peuple ba députés nationaux tozo lobela est mais oyebi député saka musana na ndengeni soki lobby président de l'Assemblée nationale bureau na biso et décidé que tozo tinda bino mission na est toko kende ko tala concrètement pour pesa biso pe ba idée to e batang tozo nga awa toko yebisa ministre de la Défense, ministre intérieur, président de la République, premier ministre, bango nini otozo kanisa. Mais bande konabiso o baza déjà ba élu à est, ba kendaka ba memela so information sur base d'information ana tozali ko sa mosa. O taki pas président de la République na okota te mais ata ozo nga na makambo mais moi transport ezala ki bo wana ezaka même président pour le baki a besoin de l'autre so boké mais mon ani clair président pesa ebino so que za mukeza $2500. Je suis informé ko wanga na ngote. Je suis informé. Président m'tapesi. Donc nous sommes suffisamment informés. Il faut répondre. Allez-y. Et pour cela, il y a un président Tamoulaï, 1 heure du temps, quand même, échange des aguilles, il y a trouvé échange d'amener la président. Merci bien. Hein? Merci beaucoup. Mokonza mboka ayamba kibiso. Ndengo uti koloba wana, to sola ki Tamoulaï. Biso, tango tokei, to yebisa ki mokonza mboka. To ye awa, pambate déjà depuis décembre, to senga kato kutana. Pour te féliciter aux alliés quinois, aux alliés jeunes quinois. Alors, poni au commis président de la République, toyaki liboso na cadre ya fraternité quinoise, toyako féliciter si mana yango le soustina musala ya kokis, toyebisi président de la République makambo biso tozali komona bien te na Kinshasa. Totangi. Mokonza mboka azui parole à répondre biso alobi merci mingi. Ndenge boye kotala ngai ezali ya liboso ezala ya sukate. Na likambo boy na pesi bino réponse boy. Na likambo boy na pesi bino réponse boy. Na likambo boy na pesi bino réponse boy. Ezala ki échange moko nde babara na français fructueux. To sepelaki ko solola na ye en tant que président de la République quinois pe biso ba députés nationaux
toutes tendances confondues. Et là qui FCC cache Lamuka Bissonios. Et botel bino problème la réunion bosala qui avenue des ambassades au salamara semaine de 16h à 20h bozaki 160 bata pepper bazaka à peu près ça bino ba 60. Okimaki réunion nous akité. Nazaki na réunion ko botela mutu moko. Mais la moni en compréhension la réunion neza. Obi ke na kotel bino ngata ninga kimbunza. Na zui bino tilibanda. Réunion ngozaki na incompréhension parce que vous appréciez que pas président de la République vous avez parlé longuement. Mais dans la FCC, on ne vous donne pas l'occasion, le cadre de discuter longuement, ils ont raté. Et puis, il me semble que les députés à FCC, au-delà, les députés à PPRD, au-delà du salaire, ils ont accès à $1,500. Mais bino, ils ont payé ça bino l'euro. Bino, nalandi bino nandenga ndoto nazo kota bino tinakat. Non, problème est que yo en tant que journaliste, surtout dans Moussala bien zo sala batunyo sotozon dima déjà, et ko senga na yo so ko zo pesa information, nazo tuna mituna. Ozala na précision na likambo ya voilà ce que za mituna na koyebisa yo boye loko liboso mutu moko ya FCC oyo azui problème pour kutana kina président de la République azali na lobby te bozu problème na lobby contestation na bino là qui bozo réclamer que quand vous êtes avec le président par exemple la rencontre à liboso beaucoup na président échange yo moko ndimi que échange ezaki malamu mais contrairement na FCC entre bino on vous donne pas le cadre de discuter longuement dès que vous changez na président c'était vrai non. On les a eu inquiétude pour manifester. Non. Na ebité nani mutako ko ebiso likambo boy menga na koloba na yo que na FCC ndenge moko na cash to na lamuka eza na sika oyo ba député ba kutana kana ba konzina bango bo sololi bo pesi ba idée ba konzi ba pesi bino ligne de conduite ndenge ne seneli ko tambola et ça le maka régulièrement. Ngai nazali député national FCC. Na participé na ba réunion et belé na président Kabila na kokoloba na yo na décembre 2019 tozalaki na Kingakati président Kabila to vandi alobi bino wana boponami ba député tozozele pa na bino bo travailler na président de la République Félix Tshisekedi talandenge ba pays mususu ya Afrique ezali ko prendre ba réforme ambitieuse RDC, pe Bossala, ba réforme. Pour ezala nzela ba réforme nembo kanabiso et ko changer. Omoni. Alors, mokolo mosusu pour mutu mokote akolo ba ke ya kutana na président Félix chaque jour, mutu mota ko ba kutana na président Kabila chaque jour. Moto na moto oyo azana kati ya groupe, ayebi ke lelo kato so libo. Lobby peut-être kozala ba président ba parti politique on va dormir maloba lobby kozala ba président ba groupe parlementaire ba dormir maloba voilà ndenge to fonctionnaka il n'y a pas du tout de problème moi je ne blâme pas pour na Denis Salobi na prophétie na e a moni nzamba laxi que Kabila ozonga na élection en 2023 Kabila uti ozonga na assemblée awa comme sénateur à vie jour ngo bato ba kangi ba photo bato ba sepeli pour ba moni que moi na classe a classe na retard quand même mais a se rattraper ba opese ba leçon otanga pour se rattraper Kabila azongi na kati. Est-ce que démarche ya Denis Lesi kolobaki amoni yango na butu nzambe alakisi ke Kabila zonga na 2023 alors que Mbata professeur constitutionnaliste alobaki pour Kabila zonga il faut Kabila kufa ase kwa lwa Lazare ce que asongi lwa Lazare a changé pe kombo ne ko komata Christian Tshishiku kombo ne ko komata ata Ide Chimanga ata Gelore Monganya so ka changer ba kombo modèle wana Tobie Shikito Mushashino, voilà les Togolo Baké à co-postuler. Mais la boye, ce qui a changé comme Tazaka Kabila, comme Bertrand Daouel était et Rossimbate. Comment tu trouves la prophétie et la constitution? Est-ce que probable retour il y a Kabila, Lilo Kaza sénateur à vie, et ça probable en 2023? Merci beaucoup Ndeko. D'abord, il y a prophétie. Nina lo baboye. Oyebi soki mutu si alobi que molimo a ebisingai. Yo mutu il y a chair et sang, makila na mosuni. Okoki ko juger les sociétés, les kambabi que molimo mutelobi. To koti sikoyo na droit na politique. Na politique. Soki lelo, yo wana uti ko ngana ko postula katenga sango. Soki lelo mutu alobi que a ko postuler. C'est encore mieux que président Kabila et Moumtalobi en côté, Moutoumoussoum Talobi. N'a une hypothèse que Moutoumou Kalobi que n'a postulé un jour. Ngaï Moutou, n'a vendibo. Même ceux qui n'ont pas député national. Pouvoir n'a ezali nini pour na juger na ambition
ya mutu. Nakanisi eloko na kokoloba en droit to na politique na ndenga mukuse ezali boye toza na vérité moko. Lelo FCC na cash bazana coalition. Coalition na bato bazota musango likolo baza mibale. Ezali président Félix Tshisekedi na président Koloba président Kabila, Koloba sénateur à vie Kabila. Merci beaucoup. beaucoup. Confusion dans Kabila n'est plus président dans ce pays, c'est un sénateur à vie. Merci beaucoup. Nakanisi, le débat n'est pas débat et pas na biso ba congolais. Au moni lelo, so kuta na président Trump. Koloba ancien président. Non non, yobo ebi. Non. Koloba ka président. Alors Trump na Koloba président. Oui, pardon, Barack Obama. Ancien président. Obama Koloba ancien. Non, ancien président. Koloba président. Non non. Mais dengo uti Koloba pour nous préciser. Tolobi président en fonction. Président Félix en exercice. Tshisekedi en exercice. Na président honoraire, sénateur à vie. Très bien, on a pas précisé. Bango batu bazali kotambusa coalition na niveau ya likolo. Alors, mokolo la lelo boye. Nakanisi débat sur candidature de ezali na noté. Très bien. Tozo tambola. Tant bako koma ne sikoyo ba élection comme ipene. Bako yebisa biso balobi bon. Siko nini toza boye candidat ya coalition ezali nani. Très bien. Mutu na mutu faza anesinga na ye makamba ba président o il faut benga ngo bien. Tshisekedi président de la République en exercice. Kabila sénateur à vie, président honoraire. Martin Fayulu le président élu. Tika mutu na gloire na ye. Tika mutu na gloire. Te ngala lo vibo yo. Ozoko kango te. Te na yo kiyo. Tika Fayulu le président élu. Félix Tshisekedi président de la République en exercice. Kabila président honoraire. On va prendre un élément avant de prendre cet élément pour terminer. Création, information du jour. Création d'un tribunal pénal international. Enfin, la voix des opprimés s'est fait entendre dans les parlements européens, s'est réjoui l'ECC. RDC béni 10 morts dans les nouvelles violences des combattants ADEF Ambaou. L'affaire Vital Kamerhe en appelle un exemple de l'application du principe du double degré de juridiction. Félix Tshisekedi et Joseph Kabila se sont rencontrés ce dimanche en Tsélé. Les deux hommes ont parlé essentiellement de la vie de la coalition FCC Cash. Kabila et Tshisekedi ne vont pas rompre en dépit des derniers problèmes au sein de la coalition. Félix Tshisekedi attendu ce mardi à Goma. Denis Lessi, Kabila va revenir au pouvoir, je le vois dans mon écran prophétique. Vous allez inviter Lobiao. Na ku rappeler au pendenga na loti ke Kabila belaki makasi na ndoto akeko luka Fayulu sunganga isolo na ndeko na yo bobanda banda kala ndeko na wakanga ngai te Fayulu atuni abi yo eko luka ngai pona nini we mangambo sala ngai na mona bo ndoto mbala mo esili mutu nyonso aza libre kolota kopekisa ndoto te. RDC, Olive Lembe sollicite l'indulgence de la première dame Denise Nyakeru et rappelle à tous que son statut a déjà changé. Équateur, Ebola, des responsables du secteur sanitaire traduits en justice pour avoir gonflé les listes de paye. Commémoration des martyrs de l'UDPS, Akasia Bandumbola se souvient des militants abattus lâchement pour avoir réclamé les élections. Communiqué justice pour tous, état de droit. Fondation Alpha Matrix à Zoyamba du lundi au vendredi de 9h à 16h Batu Oyo Bazana ba problème. Il y a Lopango, Moussala, des comptes finales, Ndeko, Naboloko, Bakangaye na Tinate, Mokolo Lopango, Tomo Futeli, Nabamisusu. Boko ma numéro na zope sabino, Batu abenga ki makambo recrutement, Boyo Kaere yango. Babi benga biso numéro yango 099 50 20 745 099. Kolbenga nga après mission te papa na yoka ki biente 099 50 20 745. Yaka na avenue Colonel Ebeya, numéro 3 Gombe, immeuble hôtel Ave Maria, croisement des avenues Kassai et Colonel Beya, référence gare centrale. Recrutement, les cas kotika CV na yo, na Alpha Matrix. Chauffeur, cuisinier, sécurité, babyster, lessive et repassage, domestique, sentinelle, électricien, marketeur, jardinier et autres.
bato nyonso na tangi wana oko benga na numéro 099 50 20 745. On va suivre un élément et puis on revient pour terminer. Juste un élément de l'honorable Samuel Mbemba et puis on revient. Babenga Yeming Mouyaka. Total en plutôt songa pour terminer. Balobi mutakola ndunda kola na mai mais mutakola ka na conseil. Na conseil. OK, ça passe bien. Alobi aza journaliste pour le bata moi une minute. Journaliste sont à l'obité baby. Tombola mama place aux alliés va plus blanc que la neige comme ça na tiki baby. Ce qui mis c'est comme une souka obligé il faut chanter. Tombola mama sikoyo yo mona mbeto pe vrai ou faux. Ça le fait bien. Blanc 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 plus blanc que neige. Blanc plus blanc que neige. Lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Nous sommes Bossolo la politique, une équipe jeune qui venait à peine de totaliser 2 ans. Pas trop de commentaires. Attendez la 3e année. Journaliste d'investigation, moi je suis un petit monsieur. J'ai vu des grands messieurs ici, moi je suis un petit monsieur. Mais qui a la volonté et la décision d'aller plus loin grâce à mon équipe. Donc j'ai dédié ce trophée à moi, moi, si vous avez vu de photos et circulé dans les réseaux sociaux, na Bounia. J'ai pris la décision d'aller récupérer la fille. Dans 3 semaines, je serai à... Très bien, merci. On a trophée Moussous Tozui Lobby. Trophée Moussous Tozui les 3. Donc, bah, trophée Ngweza Goya Kaka. Mais trophée Nangai na dédié à Ngobo solo la politique. To dédié à moi na oya muke avant de la ki mama na ye na Bounia. Na basi nyonso yo bakufisi mibali bakufisi bana pasi ezali na est na dédié bino trophée wana pour na pasi ya mwana oyo baboti batikali ya kokende toujours solo la na société civile. On sera là dans les jours à venir pour na ko tala comment nous pouvons assister cet enfant. Alors honorable, nous sommes arrivés à la fin et à émission elle est là. Je pense que pour la goder motemona nazana besoin na yo parce que dossier moko bimiawa tango zalaki nango travailler dans des Kimbuta, je pense qu'il y a un ministre de la population ou quelque chose comme ça. Et ça vous na mutu. Ba pesa ka interdiction moko na ba wewa batambola après 20h, c'est Kanyama, le général qui était commandant de la ville. À l'époque, tango opération ngo esili, ba lobi na batu avant ba récupérer ba moto na bango ba kangaka bango ba ndofuta à peu près $40. Il me semble que c'est $40 selon les informations. Alors, mbongo wana babanda kofuta yango na compte moko me balobi ke compte wana il me semble que c'est compte moko privé ya yo. Eza mbongo ekota na l'état te mbongo wana kenda pa na yo. Il y a une enquête en cours pour ce dossier. To benga pe yo pona ko solano mais nous avons déjà eu des éléments. To ko affirmer te mais selon les éléments autozui dossier c'est pour sani mwa makasi. Il semble que compte wana eza ya yo. Ezaki compte ya ville te. On aura des éléments, ceux qui précisent ezali ça va nous aider aussi. Alors nous sommes arrivés à la fin. Quand Luka, beaucoup de vacances parlementaires, ont marqué base na onani. Na marqué base nangai ndenge touti kolobawa na activité oyo esalemaki semaine passée. Parce que base nanga to vandaka na bango mikolo nyonso ndenge na lobi oyo nyonso nazosala yango dans le cadre d'abord ya caucus. Donc to sololaka yo ko sala bona kwana yo ko sala boye yo moko po bakisi dose na en tant qu'élu ya point wana. Donc ba problème ya kanduka na yebi depuis kala. To sololaka, to vandaki dernièrement na père curé ya église principale ya kanduka église catholique na 326 pasteurs ya église évangélique ya kanduka ba association ya ba jeune au batanga na ba jeune oyo désœuvré to sololaki to dressaki tableau na biso ya kanduka. Neto yaki ko mona que esengeli bataille la biso likambo mai bataille la biso courant nzela na biso oyo wana misale katana lelo to baba kata mapango depuis 10 ans nzela wana pesonga ko sala mais surtout pour la jeunesse désœuvrée tout ça la centre moko ya formation à bâton. Alors tant aussi si musala oyo ndenga na bandi ko tambola otuninga na sani pona kandu ndenga na bandi ko tambola résultat ya liboso ezali to memaki présidente ya Assemblée nationale la Kanluka
amoni yé pas comme partenaire pour nous lobela mais ko défendre quand Luka. Voilà l'activité où on a ça bien na mikolo ou tikole. Bosolo komi na suka tombola na maboka aussi ça pour mi balenyos. Nyos balia ozaka boye. Honorable Samuel Mbemba, oyo ebisanga ya ke makamnyo so mokeba ya lobaki concernant Cocu ces amamba lokuta. Ezali lokuta. Vrai ou faux, ou tu ebisanga ya ke makambo Denis les ndenga moni Kabila zonga 2023 ozana difficulté ya kolobela yango pamba teza mambo molimo yo za mutamisuni kwa interpréter ngote. Nazali mutu ya molimo pe kasi soki mutu abino ke molimo nde ebisi ye yo kokota lisu na mozindo na te ya monaki ndenge nzamba yebisaki ye me biso na politique siko tozomona nanu ke ye moko président Kabila alobi yango te kuna pe stikali tozali na kati ya coalition na suka na 2023 nde bakonzi ya coalition bakesa biso candidat ezali nani outi koloba na ngai awa ke caucus ya badepute botambolaka mpona kosala baplaidoirie boza na mwa misala boza kosalaki bozalaki mpe na longondo bokotaka mpe cope wana mais normalement nda permetaka bino botravaille na compte ya covid mpe bokenda kokutana na ye quand même nde oyebisi ngai nali nayebisa yo ke tokendaki te mpona kosenga tokɔta na ekipe ya covid biso mosala na biso eza na niveau ya parlement na niveau ya parlement commission covid ezalaki constitué ndenge tokutana na longondo ndenge tokutana na gouverneur ndenge tokutana na baministre mosusu ndenge mpe tokutana na bamosusu lobi ezali kaka ndenge bakokisi nyonso esalaka koloba makambo esengeli esalama na province na bango koappuye bato bali kotravaille malamu mpo na province oyebisi ke Daniel Safu bino nyonso effectivement bokutanaka na nero mbungu bosololaka na bino mbongo ebimisana ngo na matata te moto na mutazwa oyo yaye nalobi boye te nalobi ke bitumba ebima te bitumba ebima te mpo mutu moko akende kuna mpo na mbongo aza te awa tozali bona Congo mutu nyonso ayebi kosala campagne po bima député national il faut uta quelque part il faut na vie ma député nationaux ya ville à Kinshasa baza ba grand messieurs baza na histoire ebele basomba bandako na bango na ba campagne basomba ba jeep avant ba koma ba député muta ko tambolaka pona mbongo azate to kende ko sala peuple na ba tunyos bongenda ko tala ba personnalité nani sa pesa bino transport na kanisi motuna wana eza na valeur te pona nini na ko yebisa yo boye est-ce que biso bima pona mbongo na zonge te bima pona mbongo te mais tangu to silisa ko solola obi ba msuba bazala kasi akotaki na voiture na ye asi akendaki na ye bazo yebisa ye que non moto bayaki kotala apesi enveloppe moko awa ezali na $3000 bozali 10-20 personnes peut-être tangu na kozonga na yebisi chauffeur na nga to assistant na nga zwa kende kofuta mai ya bana na yo on a compris. Mais président quand même ayambaki bino bien président. Mokonza mboka ayambaki quand même président. Mokonza mboka ayambaki biso bien. Et puis bozo ke longo na bino. To sololaki très bien. Makambo mbongo eza na valeur te po toza na salaire na biso en tant que ba député. Très bien. Tozo senga d'ailleurs. Député aura combien? Tozo senga d'ailleurs. Député futa ma. Atala yango abongisa yango bien parce que bozo combien sikoyo? Na zongeli koloba boye. Député futa ma combien? Mokonza mboka ayambaki biso bien. Député salaire na. Tozo senga que to futama bien lokola ba collègue na biso ya kala ba futama ka biso député lelo azozo a combien salaire député lelo na kokolo ba salaire pona ba tunyo c'était mais yeba que ezali soko salaire boyo kaka wana divisé par 3 et chaque fois to ezo mata o ya biso ezo kita. Très bien, merci. Blanc plus blanc que neige, blanc plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Boleli pasteur Gili azonga kozonga. Boleli pe Marie-José Ifokwa zonga akozonga. Focus kukelemena ozanga gina feti na lelio. Focus kukelemena Deoka Songo qui était aux États-Unis mais il est revenu quand même. Je pense que ça l'a bien. Bosolo lelo na pourquoi awana PES-TV na 19h bozo intégralité anniversaire ndenge lekaki. Lobby Denis Lesina 11h to beta beta bona semaine ndenge ezali na bitumba moko kolonga na kimia biso mibale verbe naza koyebisa bino ya lelo ndenge na lobaka pe kotikala moto abotama na suki elobaka eloko te mais mokolo mandefu elakisi boyaya na fingi mutu te tokutana na lobby pour le même problème la même cause pardon les mêmes objectifs et le même souci kimia na mabota na bino bye bye.
Bouyei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pack. Ben Lubitsch, spécialiste en immigration américaine, a Betty Kelelo qui a bandi déjà pré-enregistrement et à déveloterie 2022. Papa, maman, Peli Bota Mobimba, Elenge Mwasipe Mobali Oyo Bozali na passeport biométrique na $5 ya Pamba, na moto, Boya na ba cybercafé Ben Lubitsch, na bon marché en face ya Hotel Phoenix, na galerie Igo Tanzambi, na Lemba Terminis, pe na Apocalypse Vende, Massina sans fil. Mana ya Kinshasa to pesino lisusu mbote. ezali ngai ndeko na bino Ben Lubitsch ya cybercafé Ben naye koinforme na bino ete KCC a annoncé DV Loterie 2022 yango biso na cybercafé Ben Lubitsch tozali kobanda pré-enregistrement mpona koparticiper na programme ya DV Loterie 2022 kobanda mokolo na le 20 août jusqu'au 30 septembre 2020 yo ozali na passeport biométrique en cours de validité yo na libota na yo Boya na Kinshasa na ba cyber na biso ezali en face ya Hotel Phoenix na bon marché na galerie Igo Tanzambi na Lemba pe libanda ya Apocalypse 22 na lobi na katite me libanda ya Apocalypse 22 yo pe ndeko ya diaspora boyebi ete bandeko ya diaspora 167 o batindaki ba photo année passée bazalaki ba gagnant cette année yango tozali ko encourager bino bato bozali na diaspora na libanda à l'étranger bo tindela biso ba photo na bino na ba page biométrique iska photo ezaka na passeport botinda yango na adresse email oyo ezali na mopanzi to na numéro ya WhatsApp oyo ezali na mopanzi mpona kosunga bino koparticiper na DV Loterie 2022 topesi bino bonne chance pe bandeko bazali na posa ya kosunga bandeko na bango baya na États-Unis tozali wana mpona kozela bino obenga na banimero na biso. Merci beaucoup. Merci. Ben Lubitsch, spécialiste en immigration américaine. Papa, maman, Ndeko, vous qui vivez à l'étranger et avez vos investissements au Congo, vous qui pleurez à chaque fin du mois parce que le locataire n'a pas payé ou un membre de famille a utilisé l'argent des loyers, vous qui avez confié la gestion de vos biens aux amis ou aux membres des familles qui ne savent pas combien vous avez souffert pour en avoir, vous qui à chaque fin du mois recevez des explications au lait des loyers, même vous qui êtes au Congo mais n'avez pas le temps de gérer vos biens, ne vous tracassez plus. Glicom est là pour pallier à cette situation. Gestion locale des investissements des Congolais d'outre-mer, Glicom en sigle. Nous gérons vos biens comme si vous étiez sur place ou comme si vous le faisiez vous-même. Avec un personnel qualifié et expérimenté, Glicom collecte vos loyers à temps réel, assure l'entretien de vos immeubles, vous accompagne dans l'achat et la construction de maisons en toute transparence. Aussi, pour éviter des conflits au sein de la même famille, confiez la gestion du bien commun à Glicom pour un partage équitable et équilibré à tous les héritiers. Pour plus d'informations, visitez www.glicom.solution ou appelez au plus 243 97 94 12 145. Papa, maman, Ndeko, yomotofani na mikili ya bapaya, to oza awana Congo, yomoto locataire ayokisa pasi poza mosika, kolela esili. Na Glicom, kimia na motema. L'Afrique, l'Asie, l'Europe, l'Amérique, l'Océanie, lockdown. Peace and love. Cette histoire est mystique, diabolique, tragique.
Le corona tue ma famille, ma nation. Covid-19. Une endémie qui vite, qui s'est propagée en pandémie. Aujourd'hui le monde meurtri face à cet ennemi. Mais beaucoup de vies s'éteignent en silence devant les impuissants. Et je sais que c'est pas évident de rester à la maison. La lumière du dehors attire les décors, mais c'est pas de l'or. Et pourtant c'est la mort, protège ton corps, fais trop attention. Pour le temps qu'il nous reste sur cette terre, restons confinés. Confinez-vous. Restez chez vous. Confinez-vous. Restez chez vous. Confinez-vous. Restez chez vous. Certes, invisible mais pas invincible, je garde espoir. Je crois dur comme fer en respectant le geste barrière. C'est laver les mains, tousser sur son coude, c'est toi bien des maîtres. Mais quand t'es malade, porte ton masque, sois confiné. Appelle ton médecin, fais tes examens, c'est pas encore fatal. La lumière du dehors attire les décors, mais c'est pas de l'or. Et pourtant c'est la mort, protège ton corps, fais trop attention. Pour le temps qu'il nous reste sur cette terre, restons confinés. Okay. Confinez-vous. Restez chez vous. Lockdown, okay. Confinez-vous. Restez chez vous. Monsieur